Diamant noir, Black Gisèle. Gisèle Oumba, Nakolina ya diamant. Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, diamant noir. Bandi Kubalandi ya diamant noir, bonjour. Et si quelqu'un se besoin, pour la diamant noir, Gisèle Oumba. Vraiment tout ça, na makambo mboka ndeko ba toujours lelo bengi Corneille Makani mingi mec d'ici 2018 ekomi to kokutani bolanda biso tozwaka bango mpona koyeba bainformation oyo bacombattant basali boye oyo bacombattant basali boye toye koluka bango bayebisa biso nini ezoleka na mboka bozala vraiment wana koko apunju otala mec d'ici hein des bourses merci à tout à l'heure. Bakimi mosengo bakepa ekofo apupoli bango bakimi ndembula bake inebale basali buzo bayangando toyebisi bango batikande pouvoir ezali abiso Bonjour mec d'ici, c'est les Ino. Ouais, bonjour, maman Diamant. Gisèle, original, l'une des diamants noirs. Il y a vrai. Merci vraiment pour un compliment. Tout télémionaté, tout côté mec d'ici, année et bandit 2018. Bonne année. Déjà tout PCO, équipe Mumbai Diamant Noir. Baba, il s'occupe d'un mec d'ici. Bonne année, naï. Bonne année à Bangopé, bonne année à Bangopé, mais bon. Nga bonne année à Penda, excusez-moi, ça parce que c'est la naturalité en Zambé. Na lobake, non, voilà, bonne année, Bangopé va souhaiter une bonne année. Mais biso bonne année ne Congolais l'équipe bien té. Mais tout à l'heure année oh yonde to banda qu'on est bandé les deux qui bien té. Comprendre? Tout ça on a biso bien té que déjà banda kala banda ba côté là. Biso bazo ba biso banda occupation za mboka banda ba Rwandais ba côté mboka ba envahir mboka hein banda manda ya muyibi kanambe banda ti lelo linga kolongwa té voilà donc bonne année za bien té mais espérons que bonne année d'année année à libération année à makambo tout donc on a peine à profiter occasion de naturalité en Zambie bonne année na binoto donc merci émission to kotimba moko vraiment to bi que année 2018 ezala malamu na balandino ya diamant noir et sika bozwami na mokili mobimba tina Libye na loba toujours na bossa na binoté batu ya Maroc batu nyonso tout et sika nyonso bolandaka diamant noir na États-Unis mbote na bino mingi même na batu o bazali pena na Matadi bolobi ke diamant noir oloba kombo na biso te na loba kombo na bino mbote na bino mingi esika na boma esika bozwami kotala moto pamba lokwa diamant noir bosenga ki mec d'ici balobi nanu alobi te année bandi 2018 poza malamu fo mec d'ici aloba yango te kokutani boni mboka parce que biso to ali kamto lo bati mboka ne nazaboye nazara pena plonger na kati parce que to tchaba vie na biso en jeu donc nazara pena plonger na kati ya mboka mais situation mboka yo moko boye bien za congolaise et bien go donc situation mboka eza penda dégradé situation mboka eza ma bé trop eza penda bien té et c'est déchaîné ma bé jusqu'au tel point que les lois catholiques ba côté yango ba religion tout ba côté yango parce que ba monique avant tout bazala ba religieux comme ça avant tout bazala ba catholique ba prêtre catholique ba curé avant tout bazala ba musulman avant tout bazala ba armée d'Israël avant tout bazala ba protestants ils sont d'abord congolais à la base vous comprenez donc mboka na biso eza touché na tout le point. Notre pays est occupé, mais il y avait des gens qui doutaient de ça, il y avait des gens qui faisaient même des discussions banales pour ça. Pour comprendre que Mboka Nabiso est occupé. Vous comprenez? Mais Nakanisi, Nzambe oto sambela, Nzambe, pas besoin de vrai ban Nzambe. Tant que on a ta sokoto boy. Naza vraiment Nzambe parce que il y aura la libération totale de notre pays. Vous comprenez quelque part? Donc, Diamant Noir, tout ça là, blague. Namona ba zobebele Congolais. Namona ba zoba mo ba osala ba osala pe marche.
se manifester pour Kabila. Élection Kozalate. Est-ce que tous ces gens-là, ils sont normaux? Luka yango, Ocha yango, okomona bango bata PPRD. Na éviter le roi batia biso facteur moko na tête à pays batia nzala. Na été ce qui nzala mtedo sala bango c'est l'escroc, c'est un magicien. Bon bato ala baza bato moko babonde ye moko bazaka boxer. Na ki boxer na ga ba kisi na ye, kota ba kasai kuna na mwene ditu. Aga ba kisi na ye ala après sikoyo ndenga aza bongo tanga tikali boxer. Alongoli kaka ki boxer. Atikali kaka na kisi na ye, atie kombo Jésus liboso. Omoniango. Donc ce sont des voleurs, des miyibi ba maltraiteurs. Moi si ozana yo na za moi aki moi sa mondimi na ye. Mondimi akufa ya récupérer. Yebisanga est-ce que ozo wana pena pasteur. Mususu ye wana pasteur. Bakanga na impidité. Ako sa makambo oyo passer na ko sala te obimisa nzoto na obana mibali na miso ya bato ebele e mona na media monde entier ale ngape na attaque ngai congolais nandi makambo wonde baloba ko no voilà landa makambo azoloba me kolanda oya sala te mais vous êtes malade boza bazoba bo bazoba ngane yo tuna ngaba question bo exemple mo ya muke aspect na yo na physique na yo soki dodo sala mosala oyo sala soki za oyena ba ndenge moko boya tentation bi oyenga batindi yo na ndenga babe songa na koti na se plonger na makambo wana yeba ona okufa mais na kolanda makambo oyo nyoso tu yo zana osona monio ozana bonne manière te ozana physique mo ya bien te ozana apparence mo zo plaire ngate na chasser yo na benga na parce que na mono clarté. Il y a plus des églises de réveil. Tout le monde, tous les Congolais rentrent au catholique. Parce que c'est là, nous on va suivre là où il y a la vérité. Si on est catholique, tu es comme un autre musulman. On est un musulman. On est un musulman. On est une église. Si on est un musulman, Jésus, Jésus, fils de Dieu, le Messie. Jésus va nous sembler partout. Na bazamba, na bamabanga, dans l'automne, la bamboka nyos. Bino bayakana, soko zukado, ezal quoi les gablo. Vous comprenez? Bamba tamboula, tengala dit que Jésus prêchait partout. Jésus prêchait partout, il partait partout dans le monde entier. Il est arrivé même en Égypte, même en Israël, à Jérusalem, Galilée, Nazareth. Il est né d'abord à Nazareth, Jésus de Nazareth. À Tamboula, à Palestine, partout. Natangwa kaloebi ninge zaki bato wana otambula na bango lelo kutu bato otambula na makolo lelo kutu bokoma na ba moyen de transport. Osopana lelo bokoma na ba moyen de transport. Mais non, arrêtez. Bazana ba église na ba honnête mikolo to panza église mo aseka so oya muku na o. To ko panza ngwa. Mais ba wangani balobi eza yete. C'est pas grave, maman. Balobi ke za yete. Balobi ke non, ba longoli kombo na parce que bango mo ba sepena na marambo alobité. Papa Mosengo Pasinia. Papa wana sala beti debele. Nga lobi boy. Yebisanga neti pasteur Ngoyi Musoko. Ngoyi Musoko, Musoko na golo ba bêtise koute pour na ngasoko lo ba bêtise ko kande na golo ba bêtise mais na lo ba ngo souté parce que je respecte la communauté congolaise. Hein? Mais Monseigneur Mosengo a lobby que on est censé de chasser et de dégager tout l'état médiocre, toute autorité médiocre. Ce sont des médiocres. Bon, la batouana. Bon, kanga bango. Bon, tourner mandouki. Bon, tu as résidence na bango surveillée. Mais mec d'ici to mela moi maito monio na ekotia tozaka na makambo ya mboka vraiment pour les temps que opé mamuki pour yo tomboka mabe. Mec d'ici to monio comme maréchal yozaki kalami était député to tiena moi parenthèse to fungola tout na une question pour les lono la tibo expliquer biso ça pourquoi les lo comme maréchal olongo sous député na no combien ngoto comme maréchal. Maman baloba ba soda baza ba politique. Léo na Congo soda fa comme politicien. Parce que oh moyibi wana za
moyibi wana étranger wana rwandais wana Kabila. Non, comme les Kabila, c'est comme les Kanambe. Police Kanambe, alias Kabila. Kazemberembe, Youssouf. Oh, bah, c'est sous Youssouf. Kombo na ye Youssouf, aye bingai. Kazemberembe, Youssouf. Moi na Marceline na Christopher Kanambe. Aye bimboka wana te mo villa. Et le gozawa, tala exemple na pesa yo. Zo pasteur Jean-François David Ekofo. Donc, si là nous parenthèse au fond de pour na pesca exemple joie déjà le gros la pasteur Jean-David Ekofo pasteur wande le vérité donc ça mabe comme ça bon on clé de fond le bon vérité biso bana ba vérité banda kala to bana na kanzo yebi banda kala to bana o ba vérité. Oui, non, parenthèse dans un chapeau, et l'ingolo barango le côté la commis maréchal, aux assis n'a pas maréchal. Nazaranga de maréchal n'endenga chant. N'endenga musique, babinga ba massa n'anga autokona ba obaye binga benga maréchal mokonzi. Babinga maréchal c'est les ino. Vous comprenez? Comme on a déjà qui baptisé depuis Calabadon, on a pris muto, après muto social, révolutionnaire à l'inga injustice. Asa justicier. Vous comprenez? C'est pour ça. On a là on a là des chapeaux parce que voilà, s'il faut les porter, je les porte. Vous comprenez? Alors, tous sont Kangi en parenthèse. Kangi parenthèse, on a zoro balabino, au moins ba pasteur wana. Tant que que Jésus ba na oté ya partout na mamboka tout azoli kana monde entier. Ba pasteur wana nous mona bangonde bazawana. Bazana ba légal na bangonde ba konso et alors ba sala asala entreprise asala so ba sous secteur ya ba entreprise na ye. Neti mamukuna. Moi na ye ba la ba sentaye moi na ye na tanga ko kombote parce que aye bango na lobi na ye. Moi ne ya moi c'est ba sentaye ba noza ndako mo ya poa ndako squat. Bazami balé ya basi ba senté bango ya kotsanga te. Vous comprenez? Bon, yo pasteur ba non ba zo senté bango. Donc c'est-à-dire que au pesa bana na éducation ya bien té. O ya mobali wana ce qui trésor. O ya mobali wana yé. Asa massa na biso to yebani bien. En tant que massa to ba camarade, mais c'est comme mamboka to so ba camarade té. To ba camarade té. Ngata ndeko na ngai. So za collabo. Donc na ndeko na yo té. S'il faut l'occasion mon na bomi yo. Gona bomi yo parce que kinde ko zani yo kanza ndeko zaka ndeti ngana ndeto yebani boto bandeko kinde so ko mutu mabo za sunde ona ngata na ba famille kutela ka keso mutu asa ndoki ba vandela makam na famille banini ale ba bengani mutu wana mais yo le ba pasteur mususu temelika yi na lobi mukuna nde yende mutu abandi makambu wana penda ya kotelemi na peuple ennemi ya peuple ye bakanke sana ngana yebi masoro na yete na olo bangote na hotel na muto ngana yebi soki ya yebi ngate me ngana yebi famille na ye na bana et puis j'en ai rien à foutre ya ko yeba muto bo mu vivre ngwana langage na ne pola yebi ko lobate aye bango suka na bango za ba pasteur wana nyonso na zolongo la mutu te pasteur wana ngete mona ye kaza pasteur ya bosolo azo para peuple alo ba vérité ndé peuple zo nyoko pasteur a lobi wana ndé pasteur wana oya utulo basiko o atelemele bango kombo pasteur wana aza intellectuel et là donc na on ngana koma nango ya ngwana omoni ba monseigneur mosengo ba prêtre tout ba bato 50 bazaki bongo banchole le kirin chole ba monseigneur nyotso bazabongo oyebi ki avant bazala ba monseigneur basalaka omona tam soza professeur tam soza médecin tam soza mais religieusement il est cardinal il est comme ça tu vois c'est comme ça. Mouto moni pasteur il y a protestant Jean-François David Ekofo. Jean-François David Ekofo yebisangai. Jean-François David Ekofo nenga wana atanga na États-Unis ba transado ba kyang. Mais bino pasteur wana bango posala ba baloko yebsang muto net Denis Les. Denis Les ozo mona comportement na d'abord c'est un bourrique de la première catégorie simple. À côté ya binoni. Kotia ba produit belé yemoka kotika la mutakana na banet yemoka ka escroquerie kendeki makala ozo tala ozo mona divinité penda ya importance à combona ko pesa ba pasteur ezate
Biso ba pasteur babundela ka population, pasteur abundela ka peuple. Atana tango wakala ba Joseph, bazaro bundela ba peuple. Ba David babundela ba mboka na bango. David aboma Goliath pona mboka na bango. Mais bino boza ba pasteur andeni. Bango ba pesi raison qui est balingité makile tanga pour makile tanga balingité makile tanga botango balingité mabamona makila déjà tanga na mboka na te. Ba makile tanga na benité. Bah makile tanga kate le 15 le 16 le 19 septembre 2015 ba mona ngote ba mona ba massacre ça la matin na mboka na biso makila ni te ba bazo ngitanga bota ba mona kinde makile zo tanga wana ndeke kanamba bomba ka bato wana na bato na ye nde ba mende ba kosa ka lokuta zo circuler partout ndeke lokuta zo circuler parlement obemina kwa zo kosa ba député lokuta ba mandat sila bo solo ezate boni ba dobela ngote. Ce sont des pasteurs corrompus, pour Rwandais, ce sont des pasteurs qui travaillent avec l'occupation. Ban dormir peuple abimate peuple ko bimate OK ba lobango ta na Bible mboka na yo moto ya Nzambende yo mondimi faut telemelango et ça biblique hein et ça biblique on va bien bunda molimo bazo prier bazo fuka bazo moko ezatso bazo bunda na molimo to mona molimo kasi bango bakina okuta na kanambe. Nanto mona ba filmer za partout. Yango bo makambo zolo ba est-ce que bozo nga boko sa banane. Banane ngo ba bana mike. Banane baza bana mike. Bino mo na ba pasteur ngonde boza wana. Ba na association de pasteurs en France. To kino mona bango ba wanga na ibango, ba bisi ba longola bango ba féticher. Yo za pasteur, za sous président équipe à football. Ça se fait où? Équipe à football, il y a bien monté que Simba Kis pour gagner le match. Matiti Mabe, boyo kangote. Est-ce qu'on doit pas bonde la makazi pour gagner? Bonde la makazi pour gagner le match. To boité. Bonde la makazi pour gagner le match. Mexico yo équipe à football on a besoin et ça publicité il y a prémisse. Au bien ici Ouera moto Kis. Au moins bisika to mona que Ouera égal frère Patrice. Patrice Mosoko, ce qui Patrice Fada que frère. Diable Patrice et Lima Patrice. Monstre, basale le rôle monstre. Vous comprenez? Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à perdre. Na banga mutute pour être bien protégé, je suis sûr de moi. Oh yena mulili to sukino na mulili. Ah mec disait que bagi sanga. Oh yena mulili to suka na mulili. Yo podam tabakisi suzu yo mo. Na tabakisi na protégé par Dieu. Oui. Nam da bakisité je m'en fous de kiss parce que ça na zanga da bakisi ko ba fere ba fali ba kofi ba jibe na ba wera de lelota mususu na landa penze na bango mon kiss nde tinda ba satana mon ba partisan satana de bakenda do bozo trahir peuple na bino beaucoup ennemi à peuple bosa makamo au peuple za comprendre te ko lia ka banie ko koma ka PD comprendre ba bino violé ba 16 na yo mutuna mabe kaka. Au salon bas snap aux obina d'autres qui filment mutakala bine la yo aux comprendre aux hommes mabe ouais mabe bizot ko to za kota lumière bango baza kota ténèbres kokote la bouke église vous avez la lumière bizot to za ba lumière pour to zo bundila ba innocent bato bazo sopa makena bango de jour en nuit to zo bundila ba femme violée na Congo bazo violer na ba koko ba 80 ans. Yo quand nga prend na âge nga bo ba que tela nga koko 80 ans attaque de soit salé ma ben on a violé tout ko pesa ende etumbo. On se comprend. So kufa na punition na mais jamais na rosimba mama na respect. Na rosimba mama. Bato batala ngome moi na ko ba olaksam. Oh yo pesa les no finga kabato. Mais nga na finga kabato so la ndi sens ya ko finga na ngai. Mais ça sens ya colère ya mboka na ngai. Nga si même nduku te pona no boma bato tababa oyo foti na mutu moko ta pexanga suko finga parce que avant bo pexanga ko finga nanu bo pexanga nu kana mena bato na ye nde bazo boma ba peuple bo pexanga tika na ko bomba peuple pas yo biso to mona to ba boma ba peuple na biso fo ba mona pe pas yo na finga ka bango mutu ola chala mwana abota na ete kisita iye bisangai pas ni ya ko mona so bazo bon wa peuple mais ngana oyoka passe donc ngana tala mwana ou bien ngana wera ou bien ngana na wa confina ba jibe na banani na za motema madame ngai parce que na défendre peuple na ngai Mosoko mec dit ça milinga rabi mtamte malamu na za motema malamu
balandi ya diamant noir wana eza mec d'ici mutu azoloba vraiment pona mboka ndenge kandi ezali mais tozozonga poto koma na biso ko chiter na suka to tuna ye question oyo bino nyonso tu bozozela ta musu 2018 yango oyo mec d'ici bino ba combattant na poto ba wiki bino boni ko kende bino mo bosa ba formation te bo kende ba classe te bozo sa le côté mais bozo proposer pe elo côté 2018 et komi yango yo boningo ke ba misala te yango sa ke bosala mamba mabe bozo sa mangala mundenge et singélité ba combattant bazala yo za sirpena balobi muto abombami aleke na mayele comprendre muto abombami Gisèle peuple congolais bola bokanga lilobo bien mawa ezangambu koyamba yamba mutu nyonso tu na ndako na yo te et puis boye bango ke ko bombama mutu abombama aleke na mayele moninga nakolo bango kutute nakola sa ba diplôme nanga te na yo tozano wa moni bato belé pe parmi biso ba net ba mona tanto tana ba Facebook na musala na yo ko la musala bo na ba mona ngote nous tanto zo bunda bo tozana ba projet ya venir pour la jeunesse ya mboka na biso comme moi par exemple quand je me disais que non je serai un futur député je vais dialoguer mais je vais siéger na parlement congolaise pour nani ba projet na ngezali biso to mona Coliche azaki nani o ebi histoire Coliche azaki nani na France lilo ba resto di keritika la partout ba maman ba tout ba na ba secours catholique c'est là o mona mon tout on a mon qui entre parenthèses entre guillemets t'as la secours catholique secours protestante sadaka musulmane ozomona donc église moko boye fongo na monde entier pour aider babola yebsa muku na yena déjà nan sona edanan kan kesa akeda aida nan ba eda banani ba secours na mo zarat bomona ba film kala mingi ta mona mo akufa ko la $100 est-ce que Sony bien mukuna akoko eda ta mona na $100 a eda te mais ya senga ba badima ba $100 il y a $400 ba $1000 vous comprenez donc voilà alors que moi na alala akolamuka wano edemoto tala ba église ça sous tête notez bien NB notez bien il y a pas des églises ici surtout en Europe et quand nous allons rentrer à Kinshasa au Congo il y aura plus des églises kanambe na ba Rwanda ba okipa ba pesimbongo na ba mapangu ndokola nzala ya na mboka ba tsanzala mambongo autre église mu faux pasteur mu ya lokutaza comprendre batsengu basali yango partout pour en donner au peuple abimenté to bona et puis ezaka l'église na babar ba coach yango na business ba chinois na ba indien donc indien mo ko ya pana bino lokwa bino bokansa ba tutu baza mindele ba congolais na Congo bokansa ba tutu ba mindele ok ba chinois na ba mvunji na ba indien ba sala pana biso to sala sa bomba même la ba bafle ba même la ba bino na futi na tongo na futi 100 nini 20 euros. Oso comprendre ba pesi mo ba mbongo donc kende kuna o pa ba Gisèle ke pa ba Gisèle nam da yanke kuna pa o bima ba bimi si yanga pa na bino ba pesi la ndeni sale sa bar awa biso to no so ko mbongo yo to ka bénéfice pour na ko endormir le peuple o mo ba mbongo ngeza oso mo ba mbongo ngeza au monde décortication et puis vérité yangona oso comprendre nakangi entre parenthèses to solango bien le kambo bisiji wana ngala lobi na yo Gisèle na bi na yo eskisengai banda Mosée Laurent Désiré Kabila kufa aibisa biso ne trahit jamais le Congo. La guerre sera longue et populaire. Bino ba combattre bo sana la guerre biso to sala na biso na poto to sala na biso bien donc ngai na yebité na poto yo ebi ba conjoncture na poto na poto mututu asalaka mututu asalaka wana yo mtolobi me ba landi ba lobi bongo ko sala yana ba sens belé. Une personne doit chercher son pain pour manger chaque jour. Même les oiseaux ils le font ko sala déjà yangwana. Donc tous en moussa tous au bout de la nemboka na biso arrêtez de changer le discours. Arrêtez de changer de mauvaises idées. Nous, on se bat pour notre pays parce que pour comprendre le patriotisme en Bokanaï. Après 15 ans, à choisir Moussala ya Osala. Mais là, c'est sa question. Voilà. Mec d'ici, il y a parmi les combattants au baza suivi.
Donc tant tolobi te ba combattant sous balanda bangote, mais tolobi mec d'ici oza parmi ba o baza vraiment suivi na ba réseaux sociaux qui soka telo konae bat balandi. Mais balandi o balanda diamano o ba benga ngana sima pona lukabino balobi mec d'ici azape parmi ba combattant oyo bazo bebisa komba o bazo tia des ordres bano nyos ba olanda bango ba comme le système ya mec d'ici ya kufingaka ya kosala mabe o kisaka ba désordre na komba o bisa peuple congolais o alandi o azolando moto azo kanisa makanisa wana za zoba yo kanza kombezani kombeza folo banete mukuna so ba côté na banguna fotika ba doki voilà omoni donc tout na bino o muto a me retourne sur question na ebisio za zoba comprendre biso to tcha désordre na combattre quand il y a quelque chose qui ne va pas net makamo l'église o to kende ko kota to sale désordre to beti o ko yoka to beti parce que ba lobango déjà congolais yo na fimbo tant to zo ba munoko bozo yoka te même na tanga ba koko na biso so fimbo bimi mona batu ba vandi calme muza yake kandambar babi mutu ko yiba bakati maboko ogo tika ndako no polelo kena yo omona mutu ko yiba te voilà on s'en va donc ba jeune monte ba jeune wana ozo kanza ko tcha désordre ana souci mboka na so babi concert ezate pour na distraction to se concentrer makama mboka ba concert na ba concert wa mike ezo si là boye bien ngo ezo continue ba soirée ozo kota parce que ba comme na ba jeu au sala oyembaka awa oyebike ngana bino tozalaka tosufaka ensemble boyembaka na bino allez taba kobenga so boya toyemba lokola Olivier Chimanga ayembaki boya toyemba lokola Bogisi Bompema ayembaki boya toyemba lokola Bokechu bien Basta Congo ndenga ayembaki boya toyemba lokola Radex Supreme to selezino ayembaka aganga makambo Congo yozo wala ka ko ke liantaba to liantaba yozo yemba nyoso to neza distraction peuple bazo lia bazo mira masanga na suka na ope mona bitumbe bimi wana o comprendre baze belé ba Suzuki ba Deo ba Mboshi ba to belé il faut ba yaka na ba marche so ba lingba beta ndengwana il faut ba se présenter na ba marche na banzembo ya libération mboka de kabel ko tunze to sala kanambe dégage il faut ba sala ba vocal ba comme na ba jemo ko mami ile la amuta PPRD azam da PPRD ba tinda ka apona ba mission ba za ba ndenge mo ba jouer ba rôle ndenge mo na ba na ba nani comme nani nani oyo camera ba za ba rôle ndenge mo na ba opposer belé to ba ka otala biso wa ba ka na mama be pona kotala ko diviser combat surtout ba belé surtout camera wana ba za rôle mo ba jouer na mami nani mami lela boki par exemple sala ka karibu boye na boye botika sentiment boko na ba sentiment ba tuté vieux des fois vieux attends que respect vieux artiste na oyemba l'album il y a pas de problème mais naza aussi mayele naza très intelligent c'est pas que vieux des fois opé azana vinaye na makanisi na ye donc royate azwanga moto andi ko yemba to ko yemba mais so comme ba concert azana vieux moko beta akobeta te akobeta ndula wate ozo comprendre oh wana beta na Lyon na yebi ke exemple ya ki feti mo to ki moi to yeba ki te chose apena nini mais so comme ma publicité oh non hommage à Papa Wemba bona non on va faire ces hommages là après quand mboke ko zala bien to ça ba hommage to reconnaître ba tout ba ku fanga na temps mboke za mo bulu to ko sala ngo c'est pas le moment voilà c'est pas le moment même vous comprenez ba ministère chrétien oh bo beta awa c'est fini boko beta sundule moko te bo samda na bandako l'église soto koti to kopanza Thomas le Kofe tomoni ayi Thomas le Kofe pardon excusez-moi que tu pona Thomas le Kofe c'est un combattant c'est quelqu'un c'est un chanteur religieux qui reconnaît vraiment que non voilà mon pays ne va pas bien j'applaudis Thomas le Kofe merci ngana applaudir batunyo surtout oyo bazo reconnaître que non mboko na biso to kende bete batunyo ba Thomas le Kofe batunyo ba Olivier Chimanga batunyo ba Bogisi Bompema batunyo ba Bokechu premier mais là on a senga na bango to sangana to tika ba divergence surtout pas na biso ba combattant honga neti do marche zanga ekutanga na do préparer pour na kene marche na organisateur nango na organisatrice nango to nani ba leader nango etalinga tenga na okene ka ko bundira mboka nanga so babike diamant mdasali se loko mo na Congo na ko ya parce que azande ko nanga congolais ozo comprendre ngana za social pour bino ba combattre comme na okete parce que nani omutaza na okenete pour na ko lo babongo aza combattant par profit
ba combattant ya Chibala wana ba combattant ya Chibala mais tant qu'on a na liti mo na ngai ngeta lingate so za combattant na ndenge ba oh apareko oh non to na ba divergence oh eza moment mututu fois la que ça soit à côté nini après ça sera trop tard vous comprenez donc diamant na rozonga na likambo na lobake non omoni namoni mama mo za na Bruxelles comme ni mama Magali lo mama na Esther de la Grâce maman on a tellement makasi il faut la respecter nga sonne ba manquer maman na respect na hotelema na pesi maman Magali lo mama mbote bisiko zali ngeta na ba koko madera ba mère nyos to akomba ba dieta kabuya na pesi ba to ebele na pesi bino mbote bozana bomoko botika makamba ko swana yango na kanambe azolinga kote na biso panda tata na ya kufa tilelo procès moko zakate enquête ya liwa ya assassinat ya papa na ye ezalaka te bunga ku na mai bato balobango akufa ne tilelo to yebi mtaboma ite vous comprenez et puis salami kelelo kanambe au sala mariage na yona bula olive bo sala mariage na kanambe Hippolyte na catholique non nga ba parents na ba bana na catholique na za catholique comprendre pour na ba kanda mokilier mo na za musulman mo na ibana pour bisato congolais zanga pe oui pas place za te na nzambe na yebi nzamba za moko mais wana na kendaka pour na sillonner na yeba par raison des enquêtes pour qu'est-ce qui se passe parce que na ngana yeba eloko ni na mokili we marchate vous comprenez alors sikoyo bokimi ndamba bokimi église catholique pour bosala mabe kuna ça te voit que bosala mabe et puis bokina protestant bokanse ba koyamba bino bato baza bazoba pour vous dire que au début de cette émission je vous ai dit avant qu'il soit prêtre ou avant qu'il soit pasteur ils sont d'abord nés congolais donc ils savent ce qui se passe au Congo souffrance sur le Congo bango pe bazana kati parce que bana ba arrière famille vous comprenez bokomi kuno monde bokomaki yango nzembo yo muyibi omuso ayemba soki Moïse mbi imbécile wa féticheur wana wa yemba nzembo wa yemba ba yaki ne sengo nzembo ngo na moni ba petit mo ba en tout cas ba petit wana bravo bakimi mo sengo bakepa ye kofo apupoli bango en tout cas merci ah bon oui non yo kengote et ça partout ba yaki ne sengo yo muntu wana yemba wana imbécile wana féticheur wana yemba bakimi mosengo bakepa ekofo bapupoli bango basali bozomba oyo sala ngando akimi mbula ne bale toyoka kiango en tout cas merci donc mingi rolobeyate naza pressé lelo nake toyeko sangala biso tout awa na Mont-Rouge na siège église catholique na protestant tokotambola lelo a biso na diaspora mobimba tozotambola lobi nde ozana Congo donc nzambe salisa biso liwa ya Kabila za lobi na Oliva kufa babeta eta masasi la prière aussi prière na ngai wana osenga pa nzambe bandeko biska bozwami na Gombe so bozwi mwana ya Oliva liboso bo violer oya mi bale wana bo kata ekingo amona paso bakata bana meke ba kingo na Kivu na Beni yepa monango so bozwi zoe bokene mosika te miss wana bima fo bimisa ngo suma kasi mini wana zali ko la nsengo bozwa mini wana to ko laksango to ko bomba ngo na ba chasser et ko ça ata 400 ans to ko tsango na bandal 37 personnes bakufi mais fali soit disant Mobutu nde bozo binge Mobutu a mutu ambongo mais mutu ambongo yo vokona na bandal botama na bandal comprendre bandal de inondation ça de marquer pesa mbongo wapi na Mali apesa mbongo na Mali pa bana basodo ba yo za Mali et c'est na Mali ba ebiso bazanga ba musicien na Mali ba ebiso ke bazanga ba artiste et bon bandal na yo bana bandal mais botimba na mambo botimba te mutabo fo beta e bo bengani e vous comprenez donc c'est aussi ces missions on a ba kate katoto imbécile tato na so nga kufa na e bakufa nzira mo atana André Kimbuta après so biba mais André Kimbuta merci ndengo biki moi moke mais nzambe fa bomayo o fo kufa za la cancer ya diamba mine pola fo kufa oko kufa André Kimbuta oko kufa talanga bien ngai na yabi kutu yote
ande ki mbuta fa kufa tala ndera ba BBC que ça c'est comme un solo partout il paraît ngana yokanga solo na ya solo ani na ibite et les gars qui ça la belle et comme qui ça la poubelle alors ndenge zawana ngai na ok ça la ba maison de retraite ba koko bobenga bandoki mba koko ba muto akoma mokolo te so abimika su mokolo son soka ko abimisu ka pemba komi ndoki tala ba idée na bino ba zoba ba journaliste pamba ko yamba n'importe qui allo ba même pas social à mboka kako tuna ngai ba émission zangatina o soko lali na mubali ba mission boko sala yangwana c'est ça qui va nourrir la connaissance de la mémoire congolaise c'est pas ça tabo finga ngazo baboka ba idée na ngai nazolo ba idée nini nazo bimisa je combat partout je suis en train de combattre tout le monde qui font des manigances au Congo vous comprenez donc ngana osala ba maison wana école bana de loka liboso ça faut pas respecter ba enseignant avant comme docteur na mwana mokena stango zo banda enseignant dans le 1 2 3 4 je suis je veux comme ça tu comprends donc yangona ebisi bino que bino si je ona suki nango banakin mutala la soute bino tout bobima voilà. Merci beaucoup. Wana ezalaki mec d'ici vraiment to pesimbote na batunyo so oyo balanda ki biso to bazolanda mec d'ici projet na ya 2018 boyo kiango eza pona bola mo Congo to sepeli vraiment to soutenir projet wana eza malam pona peuple congolais nyoso tout. Kutu na ngana lo besise ngai na ngana lo bake désormais ata ba congolais o bazaka na diaspora. Boyebelinga pe naza DJ nyoso tout on eza le roi babeke ba combattant ba sala raté na sala na société mondele. Na ça la paix moi travail moi ya ba week-end pour aider diaspora diaspora mutum so ko bala na ye bien anniversaire mariage n'hésitez pas à m'appeler je suis un DJ du peuple à un bon prix na sala on a bon prix na le ba DJ parce que ngai ba na combo mula na ça ba contact par tous les chroniqueurs de bonne manière comme des Gisèle Diamant Vert basé par diamant noir pardon baza ebele ba contact nanga zawana donc numéro nanga na fobo tcharango obenga na makamalamu okukuta na makamalamu obenga na mabe okukuta na pe na mabe donc voilà ba otani mais soko benga na bosoto ozana bosoto soko benga na ki propriété okukuta na ki propriété olingo yoka ya mama na yo benga na poyoka ya mama na okoyoka yango mais so benga pona mambo za nécessaire eza valable eza normal to solo no valable nécessaire na normal et puis neza boye ya on a lobby que désormais je suis un chef cuisinier parce que na commis DJ chef cuisinier c'est les ino mec d'ici multi voice maréchal Mokonzi préfère discipline nzambe ya ba impoli soda nzambe na kindoki ya bonzambe. Vous comprenez? Chef cuisinier. Chef cuisinier déjà. Donc Yoka Kombo. Yoka Kombo. Les députés congolais. Futur député. 11. Monsieur Kolich. 12. Donc Monsieur Kolich, en tout cas, Bobenganga, tant que nous bolingi pour la fête, Nabino par-ci par-là, Nazan impolité. Ce que j'ai fait, je suis en train de combattre pour mon pays. Et quand ça arrive que non, voilà, il y a un client qui m'a appelé pour aller animer sa fête, pour aller mixer sa fête. Donc voilà, il faut m'appeler. Bolandara songi te. Oh c'est des inokutuboye te. La TVT. À part ça, j'ai une autre vie aussi familiale, j'ai une autre vie professionnelle. En tout cas, na pesi ba combattant nyo son mbote bisika bozali, na pesi Sarah Martinette, la femme à la place de l'homme. La femme à la place de l'homme, c'est lui qui fait tout dans la vie de l'homme. Na pesi Yomoko Gisèle Diamant Noir Mbote, na pesi pe maman na biso na sima kuna mo na biso na caméra, toroba kombo na été parce que sauf na kombo na ya bane wando landana na mo na bato. Donc na pesi ba journaliste nyoso ya bonne manière, ba chroniqueur Mbote bino nyoso tu bisika boza na profiter. Panza sangwa Congo te pesi. Ya Congo edino image na pesi kalaming kala peto sale mission na yote menzamba osonga to komona na pesi ba maman nyoso Mboto ba hotel malelo. Na pesi ba combattant na rotanga na ba combattant quand même le ko la ba JC Diboko le ko la ba Kosi Kosimato Monsieur Borel le ko la ba Godé Kimani
On va soutenir Diamant Noir. Bon, on appelle ça, on soutenir, on soutenir, mais yo a suivi partout. Je sais Sarkozy na Canada, bisco Kendeki na États-Unis, na bosse qu'on va comment battre na banane. Mongali na pesi ombote place aux Ali, Boketu premier, commandant Eso. Na pesi Martin Salimbote, Blandi Diafouka, na pesi mon colonel Odombo. Na pesi Bishop Élysée, en tout cas Bishop Élysée, continue na voix na pesi ya César Ngadi. Ya César Ngadi Mbote, na pesi via Dieu Salemba Mbote, na pesi Richimo, na pesi Mama Congo, Mama Louise, Dieta Kabuya Magalilo Mama, na pesi Papi Volcan na pesi Mbote, mais omoni Chibalanda memino na buzoba. Omoni nga koma kiboye, e kofa koti e kokota. Papi Volcan zonga. Pacheli Mikobi en tout cas. Gendarme du peuple na pesi Aziko Force Mbote, Aziko Force master nga ya combat na pesi ba maître Sandruma. Na pesi maître Sandruma, na pesi pe lokola mutu lokola nani yo. Basé Belé en tout cas, na pesi Francis Mbote, donc na pesi Arafat Mbote en tout cas, comme la lutte continue à combattre continue Ingeta. Diamant Noir, Black, Gisèle Oumba. Colina ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant Noir.